Zoumel 1000 ezope ki sabiso makambo yo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien goya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est un peu, on dit makambo mingi balwakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Papa Bokamba l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koutengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya Baini ya Congo, oh Natou la landate, Badisco ya Lokuta ya Baoposa, Mama Kalamba, et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya ngwanda poasa. Zoumel ebimisa terminator poasa. Roger Lungala kota retraite. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo toyambi bandeko baye na sujet monene oyo pona kolobelela ba masolo ya mboka na biso la République démocratique du Congo pe na kati na sujet oyo bandeko bamemi yango wana nde oyo ezali masolo ekotinda biso po ete tokoka kokota na kati na débat oyo bandeko pe bakozala na mituna ya kotuna tokopesa bango occasion batuna mituna na bango bandeko pe bakozala na ba intervention ya kozala tokozanga te kopesa bango pe occasion po ete basala ba intervention na bango. Kasi ya mbote tokoka kolobisa bandeko oyo bazali na kati na bandeko oyo baye na kati na sujet pona kolobela ba masolo ya mboka na baluki nanu epai ya Monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pona présence na kati na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi Papa Roger, pe mbote na yo moko pe mbote na Mama Rosalie, pe mbote na Papa Botamba, pe mbote na Ndeko Maziza, pe mbote na bandeko tosanganaka na bango oyo bakozwa ngonga ya korejoindre biso na kati ya forum. Et mbote na baladi na biso oyo bazali na kati ya bato. Merci Papa Roger na zexi. Merci Monsieur Denis Kakoka. Alors on attend au tobaluki pe pai ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour na présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pesi yo bambote ya mingi esika ozone.
Oui, merci Papa Roger Ngape Lokola, Napesio Moko Mbote, Papa Jacques Mbote, Maman Rosalie Mbote, Ndeko Denis Kakoka Mbote, Pe Balandi Nyonso, ya Radio Zumel 1000 Mbote, Pe Kimia na Mabota na bango. Merci Papa Roger Nazonse Lomalo. Merci, monsieur Pierre Maziza. Alors, on attend au pays na baluki, côté à boîte Sky Bandeko, Baekolanda Biso, na Boutia Lelo, na Pesibino, merci à Mingi pour na temps, Oyo Bosli Kozwa, pour na Koya Koyoka, Elokonini, Oyo Bandeko, Babongi, Sina Boutia Lelo, Pe, na Ebiete, na Oyo Bandeko Bakoluba, Mituna na Bino, Nde, Tolekisi Yango Poete, Bakoka, Kopesa Bino Biyano, na Oyo Nyosu Bokoyoka, na Katina Masolo, Oyo, Bandeko bakoloba na katina butu ya lelo. Alors natango na baluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza na banzi lelo bozali bato oyo binonde bobongisi lisolo pona koya koloba na oitali bongo masolo ya mboka. Yango wana biso na ba auditeur tokolinga toyeba masolo yango oyo bobongisi ezali penza nini eloko nini oyo bobongisi pona bato bazali kolanda bino na butu ya lelo. Pona yango sans plus tarder topesi yo maloba po ete ba auditeur bakoka koyeba masolo nini oyo bomemeli bango pe na nsima na yango ba oyo bakozala na mituna nde bakotuna pe mituna na bango ba oyo bakozala na bapoint de vue ya kopesa bakozanga te kopesa pe bapoint de vue na bango. Maloba ezali epai na yo monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger Nandengo Pesinga Maloba, merci na balandi nyonso ya Radio Zumel 1000 pe bandeko oyo tozali na bango awa na kati ya forum. Merci na bino. Na pokwa ya lelo nakanisi actualité oyo ezo kodomine mboka na biso ezali actualité pona maponami oyo batu nyonso babandaki kozela pe kolobela. Lelo biso nyonso tozali fixé sur le calendrier électoral pe calendrier yango kaka lokola bomesano ebimisaka kaka ba problème pe yango nde tokolobela lelo. Mais soki totali malamu pona nini calendrier électoral ebimisaka ba problème wana ba politicien nde bango moko bayebi. Mais na biso d'après biso bato tosalaka analyse tomonaka kaka ke ba politicien moko babangaka na bango maponami parce que à ce moment là bango nde bakokoma bato ya ko rendre compte na peuple oyo apesaka bango pouvoir. Lelo mboka na biso tozwa système ya koluka que maponami eleka na nzela ya ba institution ordinaire te ekoma na maboko ya seni oyo biso nyonso to qualifiaki que eza la commission moko indépendante. Lelo mutu nyonso akoma ko qualifier seni oyo ya mboka na biso ke edépendaka na pouvoir. Mutu soki okoti kuna ekomi d'office netike okomi mutu ya pouvoir. Indépendance ya seni ekoma tout le temps mise en cause. Mais mise en cause bakoma ko qualifier yango organe moko oyo ezali piloté na pouvoir ou tantôt organe moko oyo pouvoir a pilotaka. Donc indépendance ya seni ekoma souvent chose moko eposaka problème. Mais soki totali malamu pona nini biso ba congolais to instituyaki seni wana pona nini pouvoir endimaka pe seni wana pona nini na lobi ndenge wana soki pouvoir azokomona ke bazali ko accuser ye a exerçaka autorité sur seni. Mais pourquoi ne pas revenir na système traditionnel que oyo ezali na bamboka mususu que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise par élection. Wana tokokaki kozala na lobakaka na dédoublement ya ba institution wana te. Mais lelo biso ba congolais azali mutu moko
apesaka confiance na ye moko kaka soki likambo mutu mususu asali ye akomona toujours ba point oyo ye il fallait à critiquer. Mais ngai namonaka que seni wana ezali na composition nango na ba composante nyonso oyo ya mboka na biso. Nakanisi na émission émission eutaki koleka tolobelaki yango pe tolobaki que seni ndenge ezali wana neutralité nango ezoko uta na ba composante nango parce que tozali na société civile oyo ezoko kamba seni comme président ya seni tozali na composante ya pouvoir oyo ezui vice-présidence comme oyo ya opposition pe ezui vice-présidence. Mais na ba composante wana yango nde ezokopesa neti neutralité. Mais lelo seni aye kobimisa calendrier na ye. Calendrier na ye opposition a komi ko rejeter yango alobi non calendrier wana eza consensuel te. Nga na yebite soki bango po calendrier ya seni ekoma consensuel, il faut ba soumettre yango na référendum ou ba soumettre yango na approbation ya parlement pour koma kondima que calendrier wana ekomi consensuel. Mais d'après réflexion na ngai calendrier wana ezali consensuel na cadre que tripartite ba ye kondima yango. Mais avant seni aya ko exposer calendrier na ye na tripartite donc ezali gouvernement sensa na bango moko seni il fallait que na bango na seni wana il fallait approbation et assemblée plénière na bango pour na seni bazali na plénière oyo ezali composé pe na société civile ezali composé na côté ya batu ya pouvoir donc majorité présidentielle pe na batu ya opposition ceux qui va approuver yango na plénière na bango ne bazui tango ya koya ko soumettre yango na tripartite oyo ya sensa gouvernement na bango ceux qui va yo bandimi yango c'est ça bango ba bengi yango que ezali calendrier moko consensuel mais na comprenaka te opposition oyo ya mboka na biso de temps en temps ba rejetaka est-ce que ba pesa biso mécanisme oyo bango il fallait ba approuver calendrier wana si ce n'est que na biso peuple toloba que c'est par voie référendaire oyo batu nyonso bakoki koloba lelo ke to approuver calendrier. Mais référendum yango bango moko na kati ya bakor na bango baboyaki yango et consensus oyo bango bazo senga ezali ya ndenge nini. Donc biso ba congolais il faut to réfléchir sakape na makambo oyo ya politique ya mboka na biso parce que à un moment tout le monde a kake neti batu bazanga ka parfois réflexion mais ce que otali ba titre bango ba bimisaka docteur en droit docteur Naboye docteur na makambo ebele mais bazo ko pesa valeur na ba titre na bango te yango nde papa Roger ozomona que biso parfois peuple azoko landa bango te na ba makambo na bango parce que bazo ko pousser peuple na nzela ya mabe lelo ba pesi calendrier wana ezali ke ba élection oyo ya minene ekosalema le 23 décembre 2018 donc l'année prochaine vers Soukambula. Mais moi personnellement
je vais dire honnêtement que je suis d'accord parce qu'on accorde le temps à tout le monde de se préparer pour l'élection. Mais Batou Oyo Bazo Koloba, que l'élection, il fallait essalement neti na mois de juillet, mais lelo, ce qui botali malam, na mois de juillet, on a ezali d'ailleurs, même en ne précisant pas la date, tu as dit que les enfants, il y a Banaya Université, Bazali Mingi en pleine session. En pleine session, ce qui est allé malam. Mais maintenant, le mois de juillet, même Balobi, mois de juin, à la secondaire, Bazali en pleine session, Bakoki ko libéré. La salle de classe na bangote, même banaya primaire, bakoki ko libéré la salle de classe na bangote, pour na makona miwana. Donc, nous devons d'abord réfléchir na date oyo bango bazoko tia pour na ba élection de façon que tout nous soit presque bazala disponible. Et puis ceux qui déjà ba élection ezali na mois de juin ou juillet. Mais l'élo, il fallait tous à la étape nini. Il fallait tous à la déjà na étape nini. Parce que ce qui est en juillet, tout le monde déjà que mois de juin, moi déjà à partir de juin, et période de campagne électorale. Mais période de campagne électorale, donc ceux qui ont lu déjà parti ou ana. Mais tout le monde déjà, par exemple, na mois d'avril-mai, déjà, il fallait que Babiloko et comment bulletin de vote est déjà prêt. Bon, Zoba moi, il a proposé ma candidature, Babiloko a Nimwana. Donc, moi, je trouve que c'est plus raisonnable dans la date Oyo, si que dans 12 mois, l'élection, la date il y a le 23, et l'élection est Salem. Mais concernant l'actualité Moussoussou, Papa Roger, Tokoki qu'on nous posait peu de questions dans l'organisation Moussoussou Oyo et l'Obami, la société civile, ils ont organisé la journée ville morte, ils ont organisé la manifestation dans Bango. Mais Papa Roger, même dans Moka, Belgique, tout le monde y a manifestation, il y a Pamba. Oyo bango moko pe va qualifier que non autorisé. Na place il y a bourse, ndenge est dégénéré et les lopé moka Belgique va commis un problème. Parfois il y a interdiction. Ils pensent même à interdire la manifestation publique. Bazo ko penser na ngo, mais va organiser une fois. Mais ce qui est malamu, beaucoup de parmi Mboka Oyo et Tchaka pression na Mboka Nabiso pour la manifestation, parmi Bango, la Belgique est là-dedans. Mais Bamoni, comment ça a dégénéré? Il y a eu des casses, il y a eu des pillages. Bango va y comprendre que non, il fallait qu'on soit ma mesure. Donc jusqu'à présent, Makambouana est ça sur la table, on débattre, voir comment on va couper la solution. Mais Nabiso peut la manifestation souvent est dégénérée. Et besoin mesure, il y a quoi interdire la manifestation. Et les gens sont en train de condamner en disant que on privé Batou, liberté, exercice et démocratie, et ça diminué. Mais alors que la démocratie, ce n'est pas la violence. La démocratie, donc, au marché, c'est ça la démocratie. Non. La démocratie aussi s'applique au sein du Parlement. Et quand on applique, même au sein du Parlement, on applique la démocratie, tu vas comme Koboudé. Mais la démocratie, c'est quoi? Ils allaient, entre guillemets, un peu loi à majorité. Loi à majorité, mais Nabiso est commis démocratie est commis l'unanimité.
que mutu nyonso il faut azala d'accord na eloko wana. Il faut azala d'accord. Mais alors que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc voilà un peu sujet oyo tokuki tozo kolobela na pokwa ya lelo ezali plus concerné calendrier, réaction ya ba politiciens vis-à-vis ya calendrier wana et réaction na bango ezoko cadrer na situation ya mboka na biso te. Voilà moke papa Roger nakanisi ndeko Denis Kakoka pe akoki ko ajouter quelque chose avant que biso to continuer ko développer en ce qui concerne l'actualité ya mboka na biso. Merci papa Roger Nazong Selio Malo. Merci, monsieur Pierre Maziza. Alors, sans plus tarder, monsieur Denis Kakoka, Topesio Maloba, Opesape Makanisna Yona, Oyo, monsieur Pierre Maziza, Outikoloba, Malobezale Painayo, s'il vous plaît. Oui, merci, papa Roger, Opesanga Maloba. Nalandi, Deko Maziza, Naboke Bignos. Maye Matali, Makambo ya calendrier électoral oyo batu ya opposition bakomi ko boya ngo que soit disant que ezali consensuel te eza osala biso surtout participer na motema ona nini parce que bango ndenge ndeko Maziza auti koloba kuna na kati ya seni. Il y a la majorité, il y a l'opposition et il y a la société civile. Nazoko kama bango bazoko luka consensus na libanda. Or consensus déjà ezoko salema déjà na kati kuna. Batu nyonso to baza représenter na kati ya seni wana. Bongo consensus oyo bango bazoko luka ya ndenge nini. Bango bato ba parti politique, que ça soit MNC, que ça soit bato IDPS banani, bango nyonso tout baza kuna na kati. Batia ba représentant na bango kuna na kati. Tout le baboye, ils ont été moi mini parlement, ils ont kuna. Ils ont presque été mini parlement. Bongo ndenge ni le bango, ceux qui batro bango batinda kuna. Basali musala, lakisi bango ketala musala tusali yango. Bango bazo ko boya yango, ko boaka chaque fois ko boaka. Kongo katika nini sikoyo ya kozala lisusu na seni. Yo baboma kaka seni ezonga kaka ke batu ya ministère de l'Intérieur asalisaka bamakona. Parce que na ba homme politique congolais bango balingi chaque fois baboya oh il a indigeste oh il a boy oh il a pas global et toujours des prétextes na ndenge tozombona ba homme politique surtout na mingi na côté opposition balingi na bango kokende maponami te. Parce que dans l'émission, tout ça qui y a dernière émission, tout ça qui wana. Tout le monde qui fait makambo oyo par exemple, oyo bango ba bloka qui ba ponami à partir ya ba loi oyo qui dekenda ma ponami. So qui ba loi ezate ma ponami pe et que moyen même si moyen à convoquer l'élection
bango déjà dès le départ bablokaki ils ont kolakisa ke bango baza na posa baélection te parce que lelo baretard oyo nyonso bango yeba bien que depuis 2015 oyo bablokaki bango moko bazokokumisa nayokaki kutu Daniel Chapo azokoloba te bamonaki oyo ya le 19 janvier 2015 ndenge toblokaki bango moko bazokoloba ils sont conscients que basalaki yango na canal oyo gouvernement erekile mpona kovote loi oyo ya par exemple barépartition de charge na banini tout ça toblokaki yango mais lelo baconséquence eza bango chaque fois c'est toujours comme ça na milieu bapoliticien congolais soki ndenge wana basala nini baboma kaka seni yango bazongisa parce que bango chaque fois oh seni eza na seni ya président Kabila seni ya président Kabila or bango kuna baza na bato na bango na kati alors bazokomona bato bazomona bapeuple congolais bazoba ou ndenge nini bango moko bazotinda bato na bango kuna même bambongo oyo bango bazwaka soki ba 10% oyo bafutaka bato aseni ekende na parti politique oyo babengaka soki bacotisation na bango wana bango bazwaka ebongo sikoyo bango babalukake bazobaluka oyo seni wana ya Kabila ya président Kabila soki eza ya pouvoir abo bango kasi bazongisa makambo nyonso na ministère ya l'intérieur baretard nyonso oyo tozokozwa na maponami na mboka na biso par mauvaise volonté ya bahomme politique ndenge ndeko maziza wuti koloba soko onyoki bango bazokoloba français awa mais kasi na kati ya bongo eza vide eza pasi mingi matali bamanifestation oyo eza kolekana kuna na kati ya mboka eza mpe mwa pasi parce que l'exemple aneki bana neti bana oyo ya Philippe ils ne sont même pas reconnus na statut na bango baza na statut te mais bango nalandaki leur décolliser atunaka bango est ce que bosengi bapermission o biso toza na ntina kosenga permission te koavise gouvernement te kaka biso tokopia kaka communiqué ndenge wana tosali yango or ezalaka même awa na biso na niveau ya poto il faut bayeba responsable ya oyo azokoorganize parce que il faut kosala de briefing bokobanda koto oyo bokosala boye na bango bazokoimprovise est-ce que yo ozomona manifestation basala yango déjà na 5h du matin parce que il faut kozela ere oyo bato bakendeke na bandaka mosala mais na moment oyo bato bazo 5h du matin bato baza na mwa pongi
ils ont déjà manifestation et bandit déjà dans 5 heures. On va dire comme une sous-manifestation. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'étais à MONUSCO, par exemple, pour encourager que la liberté de manifester. On ne refuse pas. La liberté pour manifester est arrêtée, mais il y a modèle ni. Parce que même à Wanapoto, Matunaka, à manifestation, on peut ça là pour quelles raisons? On fait ça. Ce qui m'a dit que ça ne va pas écouter même à des ordres, par le bagnet. Parce que même en France, ça a un exemple même conseil à Pamba. Mais mon tout, il y a bête musique, mais pas qu'à haut. D'où est-ce que liberté, il y a l'expression exatée. Et c'est là qui on a été. C'est là qui. Parce que il y a qui na musala. Mutu na mutu yipo asala musala na ye. Yo ke no opekisa mutu. Ke kosala musala te zonga na ndako na yo. Soki bango bapekisa ki. Cela veut dire que babona ki ba risque. Mais la Congo, bango ba limite dès que ceux qui gouvernement montrent qu'il y a des risques. Bapekisi bango bazo lingate oh boti botika bango. Mais quand il y a des morts, nous sommes bazo tiana mutu ya banani ya gouvernement. Tout ça la béni. Et tout le bani. Tout bazo ça la kaka bazo tinda mboka na mubulu. Parce que il y a MONUSCO. Comme il y a un langage beaucoup plus déplacé. Bango balingaka toujours des gars et na mboka wana bango bafandi. Bo bazwa musala. Mais oyo babomaki soda bango bazo kipete oyo batumbi babiro bango bazo kipete bango bazo loba o liberté de l'expression droit de manifester mais yande ngwana kokende kotumba babiro babadi koboma bato. Ça ne va pas. Bon, papa Roger, ceux qui décommandent Zazana, moi, Maloba, au bâtissa, bon. Ah, bâtissa, bon, on a vu ici le mal. Merci, monsieur Denis Kakoka. Monsieur Pierre Maziza, Motuna Moko Izaliawa, Euté Paya, monsieur Rigobert, Vanibongo Navili à Paris, Namboka France, Akomi Boye, Alobi. Bande ko ngai nazali ko comprendre binote binonio sou bozali ko sala ba commentaire pona koloba ete maponami e ko sala makaka na 2018 pe bozali ko betela yango tolo komona neti ezali likambo moko ya malamu. Alors que kaka seni oyo lelo boza koloba e pesaka biso calendrier oyo lobaki ke maponomi e ko sala na 2017 na mois de décembre. Mais ndenge nini lelo oyo bino pe bokoti na kati na baje wana pe bokomi koloba n'importe quoi ke maponomi fait salama na 2018 même ba américain oyo bango ba bandai koloba na Kabila ke il faut altika pouvoir ba yeli susu kokota na je wana pe to éviter soki ba corrompre bango na ndenge nini po lelo bango pe ba koma na langage ya ko
ndima makambo oyo bato ya seni bazali koloba. Ngai nazali kotuna bino malgré bozali ko se vanter pe koloba n'importe quoi na oyo etali makambo ya ba élection. Est-ce que bozali koyeba te ke peuple azali komona pasi? Pe peuple azali kokufa na nzala. Bino bozali komona kaka oyo ezali ba intérêt ya bino mais intérêt ya peuple bozali komona yango te. Est-ce que bokoki koyebisa na biso na makambo nyonso bino bozali komona? Pe ndenge bazali kopusa tango nyonso ba élection oyo ngai na kobenga yango lokola masolo ya ndenge ya mafia. Est-ce que bozomona te ke batu bazali komona pasi, peuple azali ko souffrir? Alors pourquoi bokoki kozala na motema ya bomoto te po ete bokoka pe koloba na ndenge te 2018 ezali date oyo bino bosepeli na yango te pona tokoka pe koluka ndenge ni tokoko bimisa peuple na biso na kati na pasi? Bomoni te ke o bozali kosala ezali ba makambo oyo bozali koyeba te ke mboka ezali kokota na mobulu. Est-ce que boyebi te ke peuple azali konyokwama? Ok, monsieur Pierre Maziza, Malobezali et na yo soko répondre na ndeko Rigobert Malobezali et na yo s'il vous. Merci papa Roger et puis na remercier ndeko na mboka France na motuna na ye. Mituna et permettre à biso ko essayer ko éclaircir bandeko. Ndeko yo ovandi na mboka France. Na mboka France bino bo vivre pratiquement na koki koloba mandat oyo ya François Hollande na état moko d'urgence. Po na nini? Po babiloko mususu ekoki kosalema na vie ya mutu, yo okoki ko prévoir yango te. Ndenge na lopoto balobaka, l'homme propose, Dieu dispose. Na mboka na biso nyonso pe tolobaki kaka ke ba élection ezala na 2000. D'abord ba élection ezala na 2016. Na ndenge makambo esengaki ezala na 2016. Mais na message ya chef de l'État déjà na 2015 alobi na makambo oyo biso to uti bitumba oyo ya M23 na aliro tozo kende na monike to vanda entre biso batu ya politique poto bongisa ndenge maponami ekoki kosalema 2015 na 2015. Mais ce qui otali kaka c'est que on avait prévu na 2015 et ko salema dialogue eye ko salema na ndenge tolobi ke ya batu nyonso na 2016. Mais 2016 wana 2015 to perdre déjà une année. Si na 2015 wana bayo batu oyo ya politique bayo kanaki peut-être ba élection na temps oyo ezui et kokaki ko salema na 2017. Mais bango moko batu ya politique baye ko pesa yango retard. Mais elle baye ko yokana na 2017 wana. On n'avait pas connu ma problème oyo ni tete ma problème oyo ya bakamwe na sa. Na planning oyo seni abimisaki. On est là batu bazoko loba kaka. On a imposé na seni. Donc d'après ngai, d'après raisonnement na ngai, que ba modifier calendrier. Parce que oyo biso, oyo maponami ezala qui prévu na 2017, on avait déjà un calendrier. On avait déjà un calendrier oyo et prévoyait qui que enrôlement il fallait ici là na juillet, le 31 juillet, ndenge seni a prévoyé qui alors le 31 juillet bah enrôlement il fallait ici là. Mais le problème oyo ya kamwe na sapoyi kobima. Mais dans ces problèmes là, tozu kuto implication
ya batu neti Kankou. Kankou a été impliqué. Mais Kankou wana ndenge akomaki impliqué aye ko soulever les sous problème mosusu. Problème oyo etali ba nationalité oyo ya biso ba congolais. Aye ko soulever problème ya double nationalité. Mais c'est par là aussi je profite de la question oyo ndeko aouti ko poser de réveiller gouvernement, de réveiller parlement que va revoir situation où il y a double nationalité. Parce que double nationalité est un avantage que quand le kola azalaki uniquement à Kokikoloba, exceptionnellement un Canadien qui travaillait, qui était dans les institutions, Congo, lui en se déclarant Canadien, le Congo n'avait pas le droit de le poursuivre. De le poursuivre parce qu'il est Canadien, entre guillemets, à 100%. Mais s'il était Congolais, on pouvait le poursuivre parce que loi sur la nationalité, sur le plan juridique, place yo osali, sauf qui osali la nationalité, ya mokawana, on te considère ndenge yo ne osali na France wana, on te considère à 100% français. Ce que osali meba, tu ne peux pas exhiber que ngai nazali congolais. Non, c'est à la France de te dire que biso to longoli yo nationalité na biso yo ozongi congolais. Mais yo moko ozana droit que oloba nazape congolais. Non. Donc la France va te considérer et va te juger à 100% français. Na biso pe bazala na système wana parce que lelo ndeko yo zoloba ke peuple azoko souffrir, c'est vrai. La souffrance c'est partout. Na France wana pe lelo soki ba combattant ou batu mususu pe bazoko lité balobi ke tozonga na mboka na biso. Mais tozonga pourquoi? Parce qu'en France aussi, tu y vivre que pas si paye et zali pas si ça d'ici kanyo so malamu to souffrir na mboka na biso. Mais to raisonner na nous. Mais pourquoi les hommes politiques tozwa Félix Alomwaka awana poto azokende kokoma député kuna na mboka oyo ya pasi. Tozo ba Martin Fayulu batika Amérique place bango bazali mais bazo donwa na Kinshasa. Donc bazali ebele Sami Badi Bamba o akoma ki premier ministre. Ba oyo akoma ki atiki poste na ye administrateur ya ba hôpitaux awa na poto ate kosala na Congo. El moko biso ba oyo tozali awa epesa biso pe mayele. Epesa biso mayele dans le sens que tolo bakate ke mboka na biso eza pasi. Mais le politicien pe balingi kolakisa biso mboka yango pasi mais bango kuna bazokende kosala nini. La plupart des gens qui sont là-bas, bazalaki awana poto. Mboka yango eza pasi. Pona nini bango bazokende. Ndenge moko pe biso ndenge tozalaka awana poto. Soki okei na Congo oyebisi mutu. Lobi poto pasi ndeko nanga okende te. Même en plein hiver, tu es obligé d'aller travailler. Ya pasi yango malamu pe biso pe to vivre yango. Mais bino bolobaka pona ni ndenge nini bino bovandaka kuna. Mais posons aussi la question à ces politiciens qui font circuler que mboka na biso eza passe. Mais bango bakendaka kuna pona ni. Vous pensez que réellement c'est pour l'amour, il y a peuple. Félix ici en Europe, qu'est-ce qu'il fait?
tolobaka soyons tous à la paix réaliste. Moussalani ni Félix asalaka awa na poto po na moi moko akoki voyager na Kinshasa 2-3 fois. Parce que déjà 2-3 fois na first class et ça dit déjà salaire, il y a un député, il y a un député européen na first class. Donc tout raisonner nengewana même question oyobino bopozaki Eliezer. Bolobi na Eliezer, bolobi oh Eliezer. Donc en un laps de temps comme ça, bino bolobaka ke Congo passi. Mais yo osali deux voyages ya poto. Ozwaka mbongo wapi. Posons aussi la question na pas politicien. To poser bango ba question. Ba politicien wana yo komona mboka yango ya pasi, mais il le paye first class pour baya poto. Déjà first class on nage déjà presque na ba 3000. Bazoaka combien? Tout bazoaka combien? Posons-nous la question wana. Bon, dans l'ensemble, ils ont l'amour de ce peuple-là. C'est l'amour de ce peuple-là. Mais les institutions, na bango moko kaka, pour la plupart qui sont budgétivores, donc produisent à côté. Ils ne produisent à côté oyo que le peuple a aucun bénéficier. Mais bazoaka, na budget à l'État, 60%. Awa bisonyo sozole là. Courant exacté na Kinshasa. Mais Seni Asengi era Sengaki. Parce que les lots, c'est que les gens oublient que la Seni n'a plus besoin de 1 milliard d'engezala qui peut avoir déjà Bambongo. Pour assez à droite qui une partie à Bambongo. Donc, ils ont diminué. Il a déjà entamé budget naye oyo ndenge azala qui n'a besoin. Mais 1 milliard wana naloba presque 1/5 il y a budget. Il y a mboka na biso 1/5 il y a budget. Mais ils ont besoin déjà combien de barrages oyo et pour alimenter bateau de l'estage est diminué. Il faut tout kanisaka yango. 1 milliard wana c'est déjà 1/12 de ce que le Congo a besoin pour construire Inga 3. Oyo ba mboka mususu bazoya koluka ba pesa biso na lobande wana ba pesa biso maboko. Donc tout raisonnaka pe tout raisonnaka oui papa si ezali bisika nyonso mais ndeko tolo bakaka ndenge wana mettons la main dans la pâte. Mais ce que on dit kaka o ya bimisi déjà maboko kuna alobi au moni pâte ndenge ezali et salisaka maboko. Nous n'allons pas comprendre la vraie politique, ce qui se passe vraiment dans Moka Nabiso. Parce que les loso qui oyebisi mundele olobi akende Congo, il va te parler de l'insécurité. Akoloba nga soki na Congo. Mais nous avons les images. Je pense que il n'y a pas plus de morts na Kinshasa, que ce soit par attaque à Babandi, qui n'en a existé, par exemple, New York la journée moko, que ils ont existé. En Moka na biso mobimba, ba mort, des morts criminels, que oyo électés par exemple les États-Unis. Même sur le plan, il y a pas viol, parce que c'était plus médiatisé. En bon cannabis, qui n'existe par exemple, le viol en France, dans le moko. On n'en parle pas, on ne médiatise pas, bakaya viol, oyo kaka, donc
agression sexuelle oyo elekaka kaka na Hollywood wana oyo biso nyonso lelo parfois on a envie acteur wana mais remarquez oyo ba révélation oyo ezokobima lelo mboka na biso ndeko. Moi ça parfois ça me prête pas à rigoler, ça me rend triste. Oyo to et comment discours mingi ya bandeko na biso oyo ya pariko ke mboka na biso eza dirigé na bapaya. Ndeko Kongo mobimba ndenge toza wana d'abord selon ba oyo bandimi biso nyonso na mokili ase tozali bapaya. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Mais oyo biso to monaka na batu chaque fois to lobaka ke mopaya mutu azo ko diriger biso. Mais mopaya parfois na famille na yo. Toi tu es étranger à ma famille. Mutu mususu pe aza étranger na famille na ngai. Mais biso nyonso tozali bana oyo ya mokili oyo. Pourquoi vous acceptez? Vous acceptez facilement. Ba oyo bazali yo ozwa nationalité ya mboka mususu o abanona ya mboka na yo oye kozonga. Vous pensez que Moïse Katumbi n'a pas un autre passeport? Vous pensez que Francis Kalombo yo vani na mboka France, Francis Kalombo n'a pas un autre passeport? Vous pensez que Olivier Kamitat, ça n'a pas passeport moussoussouté. Mais tout le bakakaka, biso donc, ba oyo, ba ça n'a pas passeport ba mboka moussoussou, ndenge ba vani na ba mboka wana, ba ye occupation. Nous ne pouvons pas nier que na mboka na biso, lokola, to vandi boye, même il y a des Congolais, babwaka bangunda awa na poto comme des Angolais. Tovani na bangolais mingi na Kinshasa. Tozomona ndenge bazozonga. Tozomona ndenge bazozonga. Est-ce que bayaki occupation? Et pourquoi lelo chef de l'État bolobanke azamo paya? Les passanaye, vous le reconnaissez comme Congolais. Maman naye, vous lui niez. Vous lui niez même que Azali maman na yeti. Yo ndenge ofandi na France wana. Est-ce que nga na yebi yo? Yo yebi nga vraiment réellement? Est-ce qu'on se connaît? On a grandi ensemble? Chef de l'État, il a des amis. Oyo bango bakoli na bango. Mutu nyonso soki oza libanda. Na pesa yo exemple ya moke. Nous appelons bino bapoza ba combattant résistant. Odombo. Na état civil oyo ya mboka France. Kombo na yezana. D'abord ce qui azali pasa, azali mbote, to kende kaka na ordre de wana. Kombo na yepinda eza Gilles. Donc, il aime bien, il n'est pas beau. Donc, il peut quelque part à sali usurpation d'identité. Moutounion so ayebiye odombo. Babe masombo. Bobe ngakaye babe masombo. Mais kombo na ye yango wana te. Oyo ya komisa na ba autorité ya France. Mais pourquoi Lelo vous niez à musée Yakope Sapé Bananaye pour le protéger dans Congo par exemple un nom d'emprunt qui est autorisé même à niveau il y a HCR avoir un nom d'emprunt. Ndeko, je vais te révéler une chose. Namoka Allemagne soki oye kobwaka ngunda et que tu ne
donc au présenter à ta pièce d'identité mon côté oyo ezokolakisa ke kombo wana eza kombo na yo. Les Allemands vont inscrire soi-disant monsieur tel, parce qu'ils n'ont pas de preuve que kombo wana eza kombo na yo. Donc ne nous prêtons pas na baje oyo ya mabe en disant que mutu tel aza mopaya. Ce qui mopaya, l'exemple le plus frappant oyo batebele ba pesaka ezali Bisengimana, mais azalaki garde civile depuis tango ya Mobutu. Léon Kengo Wadondo oyo lelo bato apariko bakomi kobimisa, mais il a travaillé sous Mobutu. Et lelo tozo ko reconnaître ye. Lelo biso nyonso na Kinshasa toyebaki ke bazombo baza bangolais. Sindika Dokolo soki tata na ye aza muzombo. Ki congolais oyo ye azo porter na ndenge nini. Que vous reconnaissez au Tolobaka vérité, Tolobaka bosemu. Ce qui te suit exemple, il y a Kamitatu, mwana mundele aye kobotama. Qui de son père et de sa mère est mundele? Qui? Ce sont des réalités, mais ils portent un nom. Na Mboka, par exemple, Mboka Belgique, on dit c'est un nom d'État. Yo obotami na kati ya ménage wana. Pour le lot, qui te dit ta mère c'est ta mère? Qui te dit que celui-là qui vit avec ta mère est ton père? Nani déjà, Nabiso Nyonso, qui a déjà pensé un jour de dire bon, père opena okota ye doute. Na qui nous reçoit la test de paternité, ce qui est hasard réellement tatana ngai. Moutou mon côté. Yo peut-être en France, toujours de vivre ma kawana. Kalamingité. Na lobate pour na pesa mindele kutu bulté. Toujours vivre yango awa. Osali déclaration ya bana ya ndekona yo. Ovimbi ça peut moi ni benga na yo, ovimbi ça peut moi dossier na yo. Bana ba ewana ba commune de bandoki parce que momi na yo alinya benda arubia naza o ya sir na côté na nga, mais yo côté na yo bana kazi na yo eta mu Congo kutu obwa kisiba. Tout ça là quand même sérieux. Tout ça na ba discours oyo wana te parce que ndeko na yebisio ke biso nyonso na mokili ya se awa. Tozali Balekinzela, Tozali Bapaya. Ne traitons pas souvent les autres d'étrangers. Parce que ça blesse. Si vous faites ça dans l'intention de blesser Ezali Mabé. Moi, personnellement, j'ai étudié. Oyo Azoko s'identifier, mais c'était sous Mobutu. Azoko s'identifier rwandais. On a eu même des Tchadiens à l'Inikin. Botala kaka, botala nanu, lelo. Qui na biso ba congolais. Na pesa, je donne le cas de Lokwakanza. Oyo azali na parent na ye moko azali d'origine rwandaise. Mais oyo asala ka fierté ya biso nyonso ba congolais to ndimaka ye que c'est un chanteur congolais. Totika babiloko wana ezoko mema biso na xénophobie. Et puis la xénophobie mundele a accepté en côté parce que yo ozolo bayango mboka na biso eza na occupation. Yo ozali na mboka mindele. Mundele a comprendre comment il dit mais c'est un fou.
Il est chez nous et il parle de l'occupation. Donc lui ici, il vient occuper aussi. Donc, tout ça, na moi raisonnement moko totika Honoré Wanda qui est venu avec ces discours-là. Aujourd'hui, il est où? À l'étranger. Mais quand il a travaillé avec le Bisengimana, il a travaillé avec le Kengo. A travaillé na Batouana. Bah, universitaire, il y a Liboso, que ce soit Yamboka, ya Rwanda, ils ont. Bah, si ici, à l'Ovanio Moana. Donc, ces discours-là, de dire pas s'il y a peuple congolais, personne, Moutoumoko, Azokonye, Yangote. Pas si et ça partout. Pour les noms Moutou, Azokoloba, l'État a occupé bisoté. Mais l'État a s'occuper na yo nengenin. Yo Zali pose d'abord la question à celui qui réclame. Tounaye. Que ce soit Oyo Yabiso Monseigneur Mosengo. Banani bayebi que c'est Mosengo dans le réseau catholique. Oyo Baboya qui paye la gratuité et enseignement. Qui a dit ah non, cet argent le code part il y a pas parents et permet à Kabiso qu'on fout à la prime. Mais dans le réseau catholique, c'est l'État qui paye les enseignants. C'est l'État qui paye. Mais la prime, qui gère ça? Il y a le réseau catholique, c'est Mosengo. Tout Zalaka, Batou, tout réfléchit ça, tout ça la banalise la tête froide. Mais ce qui te communique dans le discours que Mokanabiso est allé occuper, d'abord, ça reflète une jalousie. Et na kati ya jalousie wana plus xénophobie. Et ça na kati tolinga kapapayate na Mokanabiso. Mais alors que yo na Moka France tu es mopaya. Peut-être aux AP au dénaturalisa français. Donc, tout raisonne dans ce sens où Mota est occupé. Le discours bien entretenu par les Congolais, et quand Eliezer de Tamoué a dit ça, Aza Kolabo, Ajaya Aner. Mais à un moment, on se sent ridicule d'avoir ces discours-là. Il faut tous se sentir ridicule. Nous devons nous battre d'abord. Nabiso Toza, Libanda, que Mingi Kati Nabiso, même feu papa Etienne Kisekedi, na Fabien Kouswanika, il a déclaré, Alobi Bazui, ba nationalité, Yaba Moka Bapaya, pour faciliter Bango Makamwebele. Pour faciliter Bango Makamwebele. Mais Lélo, vous pensez qui peut aujourd'hui dire que Félix va aux États-Unis, au Canada, avec le passeport congolais? Parce que Katumbi va en Amérique avec le passeport congolais. Nani a koki kolobayango réellement. C'est ça aussi qui faut interpeller par service. Il y a des gens qui ne suivent pas ma trajectoire. Il y a des Congolais. Moutabimi comme Congolais. Qui te dit que Martin Fayoulou est vraiment authentiquement Congolais? Qui vous le dit? Sami Badi Banga. Sur la liste, il y a UDPS. Quand elle va nommer le premier ministre, Bango Moko va boire qui? Oh, va nommer un Belge. Sami Badi Banga. Mais Sami Badi Banga, un ami. Il y a Félix. Lui, il l'a fait. Félix, la famille naïe. Bamoussou, Basalaye, Asala, Ngote. Et pourquoi maintenant, pour Abima,
il ne sort pas par sa vingtaine. Félix prend le train, France, ensuite, Azui, Asali, Makobase, Akekobima, Kinshasa. Pourquoi cet itinéraire-là? Ici, il n'y a pas de vol jusqu'à Kinshasa. Tout le connaît ça qu'appelle Bamakambo Moussousou. Pour les lots, trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi Kaka Bango va bénéficier? Ça là, moratoire, dans le Parlement, que c'est moratoire, tout sur soi, non, Bamakambo, il y a bateau, bazana, la nationalité, Moussousou. Mais, il y a quoi? Bamususu o bazali banda bakangeli bango porte bazali banda. Mais ceux qui sont à l'intérieur là, que maintenant, Moutou, Félix, bon, tu veux poser ta candidature comme président de la République, tu es résident à l'étranger, il faut présenter carte consulaire. Tu présentes ta carte consulaire en disant, bon voilà, je suis résident, voilà ma carte consulaire. Parce qu'à l'ambassade, on va lui demander sa carte de séjour. Et s'il te sort ta carte d'identité, c'est qu'il est belge. Il faut Babylone pour belé tous des nos akayango. Mais ce sont les mêmes personnes, yo osat belge, mais travaillent en Belgique, il y a aussi du boulot. Yo pas si na mboka na biso, mais tu vas là-bas, ozo gagner, tu gagnes 7 ou 12 000 ndegeto yokaka comme député, alors que le député, un député belge gagne moins que ça. Tous alaka, quand même, n'a moins raisonnement, quelque part, ma politicien à biso, bazoko sa, biso mingi. Lelo, il y a certaines réalités à Kinshasa, le Pakadjouma. Quand on montre l'image, il y a Pakadjouma. Pakadjouma, on a les lotés. Pakadjouma, on a et bandit les lotés. Mais seulement aujourd'hui, vitesse, il y a image, vitesse, il y a Internet, nous révèle certaines choses. Oh, Nathan Wamobutu, on n'avait aucune idée. Le téléphone, c'était un luxe. Yozomo nakaka mutu, erwana ba téléphone, oh nakati voiture, tu trouves ça au zomo nango lobby, mais non. Monde est commis, mais l'élo. Comme on dit dans le marketing, le besoin appelle le besoin. Ce que sombi, mutu, ce que sombi téléphone, a rolingaka kana pourquoi azarana ba méga na ye. Ba méga, ce que au sangi si, ba méga yanda kumubimba, au monique est vraiment soso, mais ça jouana. C'est ce qui parfois arrivait à l'époque au monde à repas à bien, parce que à l'époque Moutaza na téléphone, il va penser il y a Kolia. Ou bien lelo tout ça tout somba soso Tolia na palais, puisqu'il n'avait pas de téléphone. Lelo to comme il n'a pas besoin plus que on en avait à l'époque. On en avait à l'époque. Donc, pas si il y a Moutou et qu'on aussi la tête. Le lot ma voiture, tu auras besoin, ou bien ma taxe de circulation, beaucoup il a ma assurance, carburant, et ma panne, donc tout ça, et donc yo Moutou mon côté. Quand tu penses que même la reine d'Angleterre demande dotation à l'objet qui est combien mouké, mais son cause yoka yango yoki ba million. Oyoki yango eza ba million. Hein? Et le président en France wana, président Sarkozy avait 7000. Mais logé, blanchi, nourri aux frais de l'État 7000 a déclaré yango ba et matati ba 17000 par mois. Bango bazomona yango muke. Awa na Belgique. La dotation y a famille royale. Mais ils réclament. Mais quand tu apprends que ce sont des millions, il y a de quoi à se poser la question.
Et ne pensons pas que le loso qui moutoisa riche, c'est lui le plus heureux. Mais toi, tu as parfois certaines libertés, aux autres profiter dans ma kamumususu, au bango va profiter. Au bango va profiter. On les a enviés. Ah, Bana Mobutu, ah, Boye, ah, Bakenara Poto Pamba Pamba. Mais aujourd'hui, tu peux te dire heureux. Saddam Oyo Babotami na misu na biso, Batiki Mokilia, souffle de vie wana, c'est ça le plus qui a plus de bonheur. Bah ici vie, ils ont épuisé dans l'Obaneti, ils ont épuisé leur quota que Dieu leur a accordé par Kéia. Donc, pas si à Congo, on ne peut pas nier pas si Eza na bisika nyos. Oyo lelo batebele ba comment kotuna. Ah, le bilan. Tous aneti oyo akomi lelo porte-parole ya Félix Abraham Lwakabon. On l'a connu na Apareko. On l'a connu na soutenir Kamere. Et là, il est parti dans le bagage. Il y a papa Labiso Etienne Tshisekedi a commis Kinshasa. Et maintenant, il se met à critiquer alors qu'il a la nationalité, le passeport américain. Ce qu'on a Amérique. Chauffeur, Joseph Kabila a été chauffeur à taxi na Tanzanie, mais lui il était chauffeur de taxi aussi dans l'aéroport en Amérique. Il a un passeport américain. Congo et Zapassi, pourquoi il retourne travailler au Congo? Qu'il continue à faire son taxi en Amérique. Au moins, Babylone comme Soussou, Mbokanayo, Ezaka Mbokanayo. On peut dire, mais to extrapola kake. Moi je dis, je préfère encore dormir sur la natte, sur une natte chez ma mère. Chez ma mère, que na lalaka na etoko et sika mususu. Dormir sur une natte chez ma mère, donc déjà bandoto na yope gozala elengi. Et kozala elingolobia tongo etana noki que je puisse voir tel endroit. Mais le lot est comme moka pas si peuple a souffrir, le peuple qui souffre a souffrir sur quel plan? Et l'État congolais doit intervenir. L'État a foutu à la caca ba fonctionnaire. Eliezer Azana, moi, société, il a des travailleurs, mais il s'est dit, Misala Ezake. Mais tu travailles. Tu travailles à Wanapoto, Moutunyoso. Batebele, il travaille comme indépendant. Considère-toi, ne te considère pas comme un chômeur, mais considère-toi comme un travailleur indépendant. Donc, Babiloko et Belé, il y a Mokanabiso, Tozo exagéré et Batouba Koti na kati ya passion wana. Bazoko monate que l'État a moutoaza na mboka. Yo ke na kati ya mboka na yo. Oyo fulama atika ki courant ezate, mai ezate. Yo, toi tu penses à leur mettre de l'eau courante. Otie la bango électricité, autant plus que nakuna bango toiture en chaume et ma belete ya ba naku ya banzete okene gocha courant. Plingo tu mabatu o salani. Donc tout raisonnaka quand même. Congo et Coco Maneti Poto, c'est pas pour maintenant, ce n'est pas même pas notre génération, mais essayons à chacun d'améliorer un peu la situation. L'État va intervenir dans l'île. À Saleli et Banzela, qui a évacué moi Babiloko. Là, je peux comprendre. Mais ce qui a la ligne là,
tu reproches l'État na nini? Mayebo eza na zamba, mbisi eza na mai. Un Quinois va préférer avant d'inaye fleuve à quelques mètres, azo seka ba pêcheur. Mais n'a pourquoi azo ko réclamer maman naye Thompson. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Talabiso Kinshasa, on préfère Batouba Kenoko Sokola na mai à Pembe. Mais moi, quand j'étais à Kinshasa, mai Pembe wana, j'allais pêcher là-bas. Il y avait plein de poissons. Mais nous, aujourd'hui, on préfère aller nous divertir. Na mai Pembe, ba baby sakamai. Mbisi et comment rare. Mais moi, j'allais pêcher là-bas et je revenais. Tobanaki Kozonga, parfois avec 15-20 kilos d'ambisi. Un week-end. Donc, essayons de réfléchir. Donc, exalité que on peut nier Passi. Parce que c'est déjà Nalobanini. Pas une punition, mais ezali destin à Moutou. Okolia na Moutou Kinayo. Mais ne pensons pas que l'État va distribuer l'argent à chacun pour survivre, pour subvenir à besoin naïe. Ok, merci monsieur Pierre Maziza minute zaliko kende na lombangu to zwape makanisi ya monsieur Denis Kakoka simana yango to bana ko kende ko pesa mot de la fin pour être minute komi bongo penza nasuka. Monsieur Denis Kakoka malobezali painayo s'il vous plaît. Oui, merci mingi papa Roger pesa nga maloba o na profiter pe ko pesa ndeko wana oya tunaji mutuna eyana. Matadi makambo oyo ya tuni pona maponami esala na oya seni alobaki ke maponami esala na 2017 ya liboso ezalaki ezali pendant 2015 oyo makambo tolobaki mpona ma loi électorale neti bato batiaki mobulu balingaki te ke basala loi électorale oyo ezalaki na kati na makambo matali recensement kaka bino moko bato opposition otiaki mobulu na ba Félix wana groupe ma Félix bakende kotumba parlement oyo seni na moment wana seni azalaki nango besoin parce que pona salisa maponami l'air bango batie mobulu wana na niveau ya parlement pe ba bloquer yango ba voter loi wana te makambo wana o mabebi oyo bato opposition basalaki mabe yango wana te lelo ezali oyo bino bozo koloba o bacontrainte pourquoi azo kosepare bacontrainte na banini wana ya calendrier électoral ezali mpona kolakisa bino surtout bino bato ya opposition ke tala mabe oyo bino bosali lelo ezongeli bino etali ngai te etali bino bino mpe na niveau ya parlement ndenge bokangaki balwa wana responsabilité eza na maboko na bino bopesa ngai balwa wana po nakende nango na maponami parce que même la 2015 ou 2017 sans balwa wana
ndenge nini seni akokaki kobengisa maponami akokaki azalaki na possibilité même na bato oyo bakendeki na dialogue bakendeki kotia date ya décembre 2017 ezalaki biloko moko fantaisiste parce que dès le départ bango seni azalaki ata na loi moko te parce que na niveau ya bakongole bakanisaka ke maponami kaka seni abengisi maponami directement bakei na maponami okoki kokende na maponami ndenge wana te parce que baloi ya répartition des charges tolobaki yango awa esengaka basala recensement ya population bino boboya bino kaka bolingaka kaka ke basala kaka enrôlement enrôlement wana ezali kaka mpona nombre ba votant est-ce que na mboka na biso tozalaka kaka répartition de charges do tokóma na bahabitant ya mboka eza par exemple 45 000 bino bolobaka toza 80 millions ou 70 millions d'habitants kaka na munoko lelo quotient électoral ekomi nombre ya population par exemple ndenge moko na nombre ya bavotant bino bozo kotinda bolingaki ke na 2017 seni akende na modele ndenge wana sans loi sans nini basalisa mapona wana eza nde kuzoba ya classe politique okoki kopesa tort na seni te yango wana seni omoni ke turu oyo seni aboyi ke bababaka ye mabanga ya pamba kofinga yango wana abimisi biloko nyonso na mpwasa atandeli bino na bacontrainte o congolais baservo na biso soki ekoma ya kopola oyo soki ya ndenge nini toyebi te maye matali mpe makambo oyo ndeko Mazizi awuti koloba ya double nationalité wana meme Félix ata oyo bazoloba ke balongola ye na parlement mais suppléant na ye azali wapi aza na parlement wana tout président ya groupe parlementaire IDPS allié nani oyo bawuti kovote mikolo eleki suppléant ya oyo remplacé je crois bien Sami Badiba eza suppléant ya Félix Tshisekedi donc pour le moment Moutazo neti kocontrôler groupe parlementaire ya IDPS allié kuna Félix aza libanda me mutu na ye aza na kati oyo azo kobendelela
bamosusu ozomona ke toloba na biso kaka polele baboye baza na badouble nationalité bavanda na bango kuna biso awa todénonsaki yango tolobi mais pourquoi basalaka injustice wana homme politique asala mabe toujours balukaka baimmunité na bango kuna bazosala mabe mais le petit peuple bino te kaka biso yango wana bakendaki kosala même na niveau ya badialogue baboyi ke peuple akoki kosala référendum te bakoki kochange constitution te tout ekomi ke bahomme politique bakomi kosala neti dictat nani mutu oyo bapesaki badélégaki par exemple que peuple ati mandaté bango bato 32 bakende kozwa badécision ya ndenge wana soki makambo matali nini élection ekomi au consensus il faut consensus nyonso est ce que bango na 32 personnes kuna consensus ezalaki poni bango bakomi komona peuple congolais bazoba na bango bazokanisa ke et ils sont au-dessus de loi. Ngai nazokoencourage nazosala mpe tozopia mpe appui na Claude Machala abimisa bango nyonso tuna mpwasa parce que trop c'est trop bango kuna bakokende bazwi mbongo bampa kuna bango bazoya kofuta libanda tumboka ekomi neti bachale na bango bakei babendi mabele yango mbe ekomi neti société ya basoda ale batiki ale babimi na bango libanda mais bango bato ya liboso koloba ke le pays est mal géré bango bato ya liboso mpe ya kokende kozwa mbongo ya mboka ezokobima libanda parce que mboka moyen circulation ya lard eza te lard nyonso to bazoya kobimisa yango libanda bazokomatisa bato oyo ya badevise kuna na mboka parce que il faut basala bakokisa bambongo mpo batindela basi bana na bango na libanda wana bato ya échange ya dollar eza komata po moto na moto il faut naluka badollar il faut naluka badollar soki ezalaki ke mbongo ya kolia na kati ya mboka mbongo wana elikaki esirkule kaka na kati ya Congo me bango bazokozwa mbongo kuna bazokodiminie mpe lisusu badevise oyo ezokosirkule oyo mboka ekoki kosala bacommande ya biloko ya kolia banini tout ça bato neti bafélix wana bagroupe wana bamvwemba banani mvwemba aza français mais asala parti politique na Congo Franck Diongo canadien asala parti politique na Congo oyo mundele wana mosusu wana lisusu asala parti politique na Congo
oyo bango moko bazoloba ke kengo bakengo wana aza na parti politique na Congo poni kasi bana oyo ya bango moko babima libanda bakangeli bango porte me bapoliticien badondwaka bayibaka lisusu mbongo me biso koto oyo bata libanda bakolela mutu kapanda azobela otindi mbongo oyo biso totindaka balingi yango me bato oyo basalaka mbongo wana libanda balingi bango te wana ekomi injustice moko ya kosakana te wa biso tozosenga ke na parlema soki babongisi makambo oyo te bameki kokende na maponami ndenge ndeko Maziza alobaki aturo kuna biso bana diaspora tokokotize mbongo tokoatake maponami wana na cour constitutionnelle tokoatake yango biso baeleki biloko tozosenga mpe soki moyen ezali bopesa bakongole tu baidentité na bango mpo buzoba oyo ekomi ke omboka ekomi okipe mpona nini parce que bayebi ke na mboka na biso maponami nini identité eza te bosala recensement ya tous les Congolais po bozwa quotient électoral électoral ezali te ke bokende kokamata le même nombre ya baélecteur bokomisi yango nombre ya bahabitants parce que bino boza na est-ce que yo bino bosi bomona nani na lobango Bouvier kutu ayebaka nombre bangombe na ye me bino bolingi koyeba nombre ya ba administrer na bino te bokonzaka bambwau bokonzaka mameme parce que bino bozoloba ke l'élection nyonso tout même na bacollectivité wana chef de collectivité ayebi ata nombre ya babita na ye te on va où mpona nini mpona buzoba kaka ya bapoliticien balingi kaka presse kaka mpo bazwa kimokonzi yango kaka bofanaka na Kisasa na bamboka kuna boyebi te pasi nini ya bato oyo bazwaka kuna boyebi te kaka bino bowela kaka te bango totia bango na makambo maponami te mais pourtant na constitution wana kaka mutu nyonso aza bato nyonso tu baza ndenge moko discrimination ekoki kozala te bino bokolinga kaka baélecteur mpo bozwa bavoi mpo wana mosusu baadministre na bino bolobi non biso wana toyebi bango te ekole bokotonga ndenge nini planning familial bokosala ndenge nini wana bozokomibimisa na bamboka mosusu ke boyebi kwa administre bato na bino te wana ekomi ke bozokipe kaka bamabungu na bino
boluka bopesa tous les Congolais surtout bino bato ya parlement bolinga kaka o makambo soki ya ba passeport bobinisi misisa siko makambo matali loi électorale ngai na kotala bino na misu na ngai na matoi na ngai eza bipa na bino na parlement na Sénat mboka ekomi même na kati Afrique le seul pays oyo bayebi population na bango te ce n'est que le Congo. Ça sonne. Awa biso awa na libanda bokeni na mapona mike ka ndenge wana même bakombata bazoko encourager buzoba ya ndenge wana soki mboka omeki okende na mapona ndenge wana soki par exemple que par réclamation eyeki diki mboka ekobwaka mbongo na ebali bino bapoliticien congolais surtout bino baparlementaire bobongisa malamu makambo maponami ye moko mokonzi ya mboka ayebisaki bino ke il faut kosalisa maponami aux normes internationales bino bosalaka aux normes des Congolais. Merci mingi papa Roger nazongiseli yo maloba merci. Merci, monsieur Denis Kakoka, monsieur Pierre Maziza, mot de la fin, Simana Yango Soko Silisi, au PCP, monsieur Denis Kakoka, poété, Akoka, Kopesa, mot de la fin, naye, na Simana Yango Tokende Ukanga Masolo, na biso poété minute, na biso komi bongo penza, Nasuka. Monsieur Pierre Maziza, mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger, et puis na remercier P. Balandinho Soya Radio Zoumel 1000. Comme mot de la fin, Banger ezali relancé. Déjà dans les chiffres, Oyo, la prévision, il y a Sénina, Oyo, l'étape actuelle, Ndenge Balobi, qui va commis déjà sur 43 millions. 43 millions, tout comparé Kaka, na 32 millions, Oyo, il y a 2011. Donc, déjà que différence est aliwana. Majorité comme opposition, les enjeux sont relancés. Ezali na motute soki azali préparé pour la élection Oyo qui peut penser à gagner les élections. Que ce soit la majorité actuelle, va baisser, va brater comme opposition. Aux alapés découragés, les enjeux sont là. La différence, il y a ceux qui 13 ou 15 millions, ça peut faire la différence. Donc, mettez-vous au travail dans le sens, il y a pour sensibiliser le peuple. Même Bolobi, en juin, c'est toujours les élections. Même en décembre, toujours les élections. Si on ne se prépare pas, on peut gagner l'élection ou en athée. Pour embrouiller le peuple été, préparez-vous. Peuple a coupé ça. A coupé sa pouvoir na oyo yé alingi. Tous à la paix respectuer na ba règle démocratique. Oyo à perdre, à reconnaître ba échec naïe qu'il se prépare pour les enjeux à venir. Tous à la paix que on perdre élection, aux hommes nakaka que on gagner neti mwana ya muke a outi classe a échoué à l'obi mettre la ligne à été. Donc ndenge bino bozo ko sala déjà ezali ndenge wana aucune différence na bana mike a seni ezo travailler pour na pouvoir. C'est déjà le comportement ya bana mike. Préparez-vous, sensibilisez le peuple, présentez vos projets.
société, c'est que le pouvoir actuel a failli et c'est que vous allez faire pour ces peuples-là, que le peuple a comme bien. Mais ne pensez pas que, pas s'il y a peuple et aussi là, que l'élo, ce qui est opposition, est commis à pouvoir. On a vu, Nanya Monité, François Hollande qui a été très critique na bakonzi ya Congo, na mboka oyo nyonso déjà ezali. Atongi ata nzela moko te akuti banzela nyonso. Atongi ata hôpital moko te akuti ba hôpital. Et que ye na suka amoni ke asali eloko te. Asali eloko te, il n'a même pas voulu se représenter alors qu'il en avait droit. Il en avait la possibilité. Mais à Monique, et je pense que Moutouneti, François Hollande devait des excuses à certains présidents africains où il y a critiqué. Parce que pour gérer Moka, et ça dit n'est-il gabloté. Lelo n'espérait pas que Félix Tshisekedi, en échouant à gérer société et à transport et à la pizza, va réussir à gérer un Congo où il y a quoi nous sous donc il ne faut pas espérer qu'à réussir et que à cause de ça passe à la Congolais. Pour gérer, ce n'est pas facile. Et Zalina, la réalité, lui aussi, en créant sa société, il y a transport à la pizza. Il pensait réussir. Il va dire que, mais il a retrouvé, à quel moment la réalité, il a retrouvé qu'il fallait payer des taxes et que les taxes lui revenaient plus cher que ce qu'il gagnait. C'est la même chose. Yo relevé les lots au lobby, ma belle na biso ils riches. Mais tout le monde, il y a des enfants qui n'ont jamais vu les diamants en Boujima. Mais Bafandi, la likolo, il y a diamant. Mais à mon avis, diamant. Donc, le Congo, sur le travail qui va nous écoper sa vie sur prospérité, ce n'est pas le discours. Les alines de Moussala. Partout. Ceux qui vont sur la péter, Moussala ezali kaka biroté. Ezali kaka biroté. Moussala ya bilanga pe, ça paye. Parce que mon voit que le bureau, il faut aller. Il faut aller. Ndunda euta kana laboratoire, te ndunda euta kana matele. Mbisi euta kana laboratoire, te mbisi euta kana mai. Donc, Moussala Zoba ezate. Moussala Zoba ezate. Le fils d'un paysan peut être plus heureux que moi, Nayamfandou, Oyazo vivre dans le luxe. Il peut, donc, luxe, et ça n'a pas. Merci, Papa Roger. Vraiment, on a remercié du sous Balandinyoso et Radio Zoumel 1000 et Torokutala Nambalasi. Merci, Papa Roger, dans un sélo Maloba. Merci, Monsieur Pierre Maziza, Monsieur Denis Kakoka, mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci, Miki, pour Pesanga Maloba. Mot de la fin, je n'ai pas un message dans l'homme politique congolais. Alternance, oh, bango bazo kolela. Oh, alternance. Alternance, ezali teke. Yo longwa, ngai, nazwa ebonga. Parce que dans une alternance politique, ezali makabu nyonso ekolekana na maponami. Wana ozwi légitimité oyo ya komata na ebonga ya kimokonzi ou na ebonga ya kidépité. Parce que na bango
bapoliticien congolais alternance na bango ezali ya balukaka kaka kozwa na ndenge ya loma ya kotia potopoto ke po azwaki mokonzi malamu elekana na badialogue banini tout ça mutu na mutu azokoluka atia mubulu par exemple na kote ya maponami pona nini po azwa ebonga na bino moko tuinterpreta awa article 64 elingi koloba nini mutu moko te akoki komata na ebonga ya kimokonzi ou même ya kidepute sans ke alekana na maponami komi sikoyo makambo manso ekomi na maboko surtout ya bino bahomme politique oyo bazali na kati ya parlement na kati ya sénat bobongisa baloi nyonso oyo ememaka ekopesa makoki na seni akende na maponami me baloi wana bobricole yango te bibricole ya kobricole mpo ebimisa plus tard mobulu malamu ezala na norme internationale ndenge bamboka nyonso esalaka maponami ndenge moko oyo bamboka mosusu esalaka mpona barepartition de siège bosala te na ndenge na bino oyo ya kobricole oyo bosalaki ya liboso botuti mir bosali sur place oyo ya turi oyo ya misato bosala lisusu bozoba wana te yango wana nazosenga na bino badepute mpe na bino bahomme politique congolais botika kotiaka seni babaton dans les roues mpona nini mpo boluka banégociation ekoma ya kopartage baposte ça ne va pas bokotia peuple bokokosa bapeuple bokende directement maponami yango wana seni aprogramme maponami bopesa ye makoki nyonso oyo mboka ekoma na kimia bainvestisseur baya po investisseur akimaka babruit de botte mpe mobulu. Merci mingi papa Roger nazongisi lomako. Merci monsieur Pierre Maziza bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso masolo oyo esangisaki biso na kati na masolo ya mboka oyo ndenge bouti koyoka ndenge bandeko bauti kopesa makanisi na bango na banzi bolandi bango penza na bokebi pe na onyosu bauti koloba bandeko babolingo topesi pe merci na bino kuna bandeko onyosu bozalaki kote ya boîte oyo bolandi biso ute bandeli pe na suka petolobi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci. Zumel 1000. Radio Zumel 1000.
pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel avez raison aïe yango ya bien Keba Jojo Mantiaba Christian Lusakweno Josar Mwanza Yeye bangi tuzola sananga beto na beto muzaiko yoyo luzolo yoyo Nokosha President Bolise tuzola sananga beto na beto muzaiko yoyo luzolo yoyo Adianti mokongwa koba Adianti mokongwa koba Allez, touchons ça et ça Adianti mokongwa koba Adianti mokongwa koba Fulumuna Ibwe Bunali Tamba Adianti mokongwa koba Jean-René Kolo Mambalantu Adianti mokongwa koba Adianti mokongwa koba Adianti mokongwa koba Papitolas André Les Safoutiers Adas Kimabita Alain Jaba et Fidé de Fer Yari Kilumbu Peka Bango Bigoko Ko Sami Sasse Nono Makandila Fier Jean-René Tuzolane bayaya tuzolane bayaya tuzolane aye Soba Sofiat tuzolane
mokongo